yango tokomi komona ba ONG komi ebele na Kisasa oyo babokola bana oyo basala boye bazongisa boye bango mpe bazokolia mpe kaka na nsima ya ONG ya bana oyo baza bamala puis bamala donc batika bango kaka bongo kosortira mboka. C'est ça. Bango ne bakende koluka moi donc lorsque aux 8 mois na il faut assumer responsabilité na point nyonso na angle nyonso parce que ça na bala musu to benga ba les enfants de la rue mais à se comporter très bien aussi que le kabano baza na bandako donc bala bon baza mais différence peut vraiment ezali ndenge bozolo bana que différence c'est ça parce que moi na zo boko na ndako aza vraiment la bokese donc bokese n'est ça plus par rapport aussi na comportement il a fallu un musu ça cause année que ata sali mabe abeta boke funa ndako papa sala elo te alubaniki ko lelo ba parents mususu bana ne ba comment diriger ba parents ou mwana aza ndako eza ba parents mususu a favoriser mwana na mabe ata mwana mabe akolobana ete abimi pe na mabe wana ke nango petit libanda a manifestant na baninga ba parents mususu. Voilà, merci Bandeko Nyonso, vous allez brancher na VIP Presse Congo TV online, chaîne le Kumu, chaîne Malonga, chaîne comme Bobo Sem Love, Kolo Bolingo, Nzamba Love, Nzaventa, adresse ya Bolingo. L'émission a bien créé la 100% vérité cachée, 100% vérité cachée qui tient à terrain. Les autres qui tient à terrain, journalistes, la bino d'investigation, les CZ, les généraux de la presse, Tobet Ali Solo, il y a bana palais la bana libanda différence à la ranini. Donc micro comme ça qui tient à terrain, les lobos comme intervention, Bandeko n'est pas pour intervenir, Bandos n'est pas pour l'obandé, vraiment to sengi na tout vous allez brancher toujours la sengi na nous toujours s'abonner massivement dans votre chaîne. Donc on doit terrain to beta li solo to yeba ba réalité à la randenge nini batalibana na batakati nini sala bana ba koma libanda nini sala éducation bana ndako na bana libanda et ça un peu différent. Yango to tiki bolanda ba intervention bandeko ndenge ba koloba selon avis ya moko la moko tolanda bana mususu o bazaki baza ba éduqué mais mingi presque baza ba indiqué te ba éduqué bango te yango to mi komona ba ONG komi ebele na Kisasa o ba bokola bana o basala boye bazongisa boye bango mpe bazokolia mpe kaka na nsima ya ONG ya bana oyo baza bamala puis bamala donc batika bango kaka bongo yango nde ezala bien à l'état na biso 18h 19h bazongisa makambo oyo ya kala ya kokangaka bana ya mike kotambulaka na babalabala par-ci par-là solo ni lesala gino bana bazala bongo kosortira mboka c'est ça pour para soki aza na possibilité na ye akoninga te mwana na ye na 18h 19h aza libanda mais oyo aza na possibilité na ye mwana na ye azalaka toujours na ndako message ni opesi mpona banyonso baalanda émission message na apesi na oyo baalanda baémission eza malamu na bino bapanzisango boyoka biso na sansi nini ke ndenge nauti koloba makambo ya kala ezonga ya kokangaka bano ya mike kotambulaka ba 20h ba 21h pe baparents na bango nde bazokobotaka bango bongo na kilokoso bazwa responsabilité ya bana na bango eza kaka te ke ONG tisuka wapi tobimisa mboka na pauvreté. Merci beaucoup papa Mbode papa bon mpona yo différence ne osala entre éducation bana ndako na bana libanda. Bon, éducation bana ndako na bana libanda, il y a des gens qui avant dans ndako sont aussi mal éduqués. Alors na koloba que moi na libanda je même peut-être qui est vraiment que la cité parce que trois personnes sur la éducation, tous en église, tous en ndako ainsi que école. Mais ils ont bana mususu azape na ndako, akena na pe église akena pe école, mais azana éducation vraiment malamu te. D'où moi on peut-être na koloba éducation te met eza éducation de base, il faut d'abord moi na yé moko na comprendre makambazo sala. Parce que ça na bala musu to benga ba les enfants de la rue mais à se comporter très bien aussi que le kabano baza na bandako. Donc bala bon baza mais différence peut vraiment ezali ndenge bozolo bana que différence c'est ça parce que moi na zo boko na ndako
aza vraiment la bokese donc bokese neza plus par rapport aussi na comportement parce que selon yo moi na la libanda moi na libanda a gagner pe vie un jour. Oui, il faut à koki ko gagner vie parce que muto sala ke muto gagner vie zaka ndenzambe. Donc ba onyo ça peut te mona lelo ba komi ba député ba ko banani ils appellent ba misusu to ebi ke ba zala pe na ba balabala balala pe na ba mesa wenze mais lelo nzamba eleva ba kuma pe bato. So message no pesa pona ba parents nyonso ba Hollanda o ba parents parce que bana bazali banda musu bana bana ndako ba négliger bana message no pesa pona ba boti nyonso ba Hollanda yo na vie et puis presque Congo. Bon, et l'on a pas par parents lorsque bana bayaka bana bangote bayaka na propre volonté na bango. Les années papa na maman basangani bango ne bakende ko luka moi donc lorsque aux 8 mois na il faut assumer responsabilité na point nyonso na angle nyonso. Donc aux 8 mois na au boti mwana yeba ko boko la mwana na yo donc zala vraiment conscient makambozo sala. Donc on a pas par parents vraiment mwana. Merci beaucoup papa pour l'intervention. Donc merci beaucoup. Ça la différence européenne entre bana ndako na bana libanda. Bon, bana libanda na bana ndaku différence est ça parce que bana libanda baza indiscipliné bana parler baza ben baza respect alors on rigole le baboye mutu mususu akoki koza fazer poni papa na ya kufa mama na ya kufa bandeko babwakisa ye yango ke koma akoma fazer mususu papa zali mama zali mais ezaki ndokini na kitetine yango sala ke poye akoma bongo on akoki koloba yango wana pona yo différence ni osala éducation bana ndaku na bana libanda. Bon, éducation bana ndaku na bana libanda et défendre base uta na famille. Et aux appels moi mususu ayunga ni libanda mais azana éducation ko le gros moi no azana ndaku. Et ça ba parents mususu a favoriser moi na mabe. Ata moi na mabe akokoloba na ete. Abimi pe na mabe wana ke na ngo petit libanda a manifestation na baninga ba parents mususu. Po elle a fois net côté ngake na to mona ba bana libanda. Tofana na bango bien koleka ko ba petit mususu to za na bona quartier. Kuna météo place ngaki na entraînement toute photo fana na ba fazer ba jogo balela biso ba jogo mais so ba biso ke aza fazer ondimate peut-être que moi a outa na éducation mo bo na sous sa famille na bango a même libanda mais à cause de ma koki ya ba parents abimane libanda siko pona yo elone salara bana babima libanda manque possibilité ba parents to nzala to bana baza négligé. Bon misusu eza ngo pe manque ya kozanga ba parents te eza ba parents misusu baza baebi ndenge yo éduquer bana te il a fallu moi misusu akozana ke ata sali mabe ayebete boke funa ndako papa sala elo te alobane te ko lelo ba parents misusu bana ne bakoma odiriger ba parents selon les salaires mwana o diriger ba parents ezalani so koyo sala bongo koye bebele ela mbona mususu amona ke oya sala eleki o papa bango sala ba mama be bazezana bekiri so ndako fana bekiri mo bato mo baza bien te amemoti na kati ya parler mais para pe amoni mwana kotisi éducation ma uche zo libanda fa gangela akoko gangele te mwana manifestant même sina baleki o baza simale bebi ke ya pas sala ngo baloba te ngape na ndo sala ngo mona ke mwana muso baby amoni ki ata sali boye baloba ta bimi pe libanda komo ke sango pe libanda tombe pas comme les fazer. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Voilà, merci. Vous allez qui belé, vous allez qui branché, vous allez intervenir par des cognons sur n'engé balobi, vous allez qui n'engé papa balobi, jeune balobi, petit bana balobi. Vraiment, tu aussi on a parents, vous allez responsable. Il y a bana, vous avez éducation bana, comment vous avez charge pour la bana. Mais bano bazali, ma famille bazali banda, bano bazali rejeté, na balabala. Il faut toujours un centre d'encadrement, gouvernement, vous avez bana. Vraiment en charge. Bino bomoni place aux ali, vous avez la même réaction bana bazo sala. Je peux comprendre déjà, Jaro déjà bana da bazale les lignes. Donc bana batona bana bela pour mener bacha ba makelele ndenge. Nous avons quand même maîtriser bango te bombe même so bien amitié vraiment tout ça ba bot faut ala ba responsable ba assumer éducation bana à 100%. Merci bozaki belé nyonso bolandi émission oyo Bobo Sem Love kolo bolingo muto bolingo belé MM Misha Marciano Nempiango qui dit la télévision